Reba ndeti mwana moko boye faire pesi makambo na ndinga mukete parce que ndeti rebo chulo sans faire rigole attends ça ngatanga marebo nde botangeli no voilà soit tanga mirebo chulo c'est grâce à faire rigole occasion ba Tatiana Cruz ba luka Tatiana Cruz a luka occasion wana tile los bakangote parce que Tatiana Cruz aibo yemba aibo samsala mais ce encadrement ya bien exact après Luka ta perdon parce que ça occasion ba Tatiana Cruz ba Luka ya ba encadrement wana parce que tadi banzemba Tatiana Cruz mingi au mona nzembo kitoko tozo net exemple ya tozongela mais si lelo na limite ku nzembo na se beta ta 400,000 vies na habité so comment ata 500,000 vies na habité so comment mais ce qu'on rebo déjà a beta ba 1 million de vies pembeni ya faire rigola pour inciter jeunesse na lesbianisme na homosexualité donc dans makambo autant papa mususu baro pekisa bana ba batala banzembo na par rapport à ça parce que ate mutu nyonso to otala nzembo na ndi azar na ba sentiment wana to asala mambo wana donc okocha mutu musu à l'aise parce que eza da makambo na vie na sala ngo déjà mais mutu musu ocha mal à l'aise pe soki ana mental ya faible ana mémoire faible ana personnalité faible pe pousser abanusa ba mambo wana juste à partir na yo donc pour na comité censure et me kempe kotala mambo wana et me kempe ko revoir nzembo wana. Voilà, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure de laquelle vous allez nous suivre à na Congo Source Télévision. Bobina Congo Source Télévision et Sika Makambo Zali. Mbisa landara toujours et Sika Maezo Chola. Voilà, le auto yé, l'issou liboso na bino na dio na biso toujours pour nous pesa Makambo. Par rapport à Makambo, ils ont circulé le internet au monde qui Rebo, on dirait Aza l'issou t'es pas ferré. Rebo, babengani Aza toujours pas ferré. Ton n'engene plutôt ça l'issou analyse par rapport à Nzembo. Oui, Utiko Bima, Pepele. Voilà, Tozana Suleiman Konde passeport rouge, le véritable passeport rouge. Bonjour Suleiman. Ouais, voilà, bonjour à toi Claudie Mutombo, journaliste en Zambé, journaliste à Motema Malamu, Motema Boboto, journaliste à Mona Malamu. Donc, Bambote na yo, na pesi Bambote, na batutu bolanda na biso, na pesi Bambote, na Kolo Congo Source Télévision, je reste Mboni Motema ya Karine Mboni, mère double. Bambote pe na yo, mon coordonnateur Hervé Kabamba. Donc voilà, tu as déjà un sujet na biso Claudie Mutombo. Voilà, Suleiman, bisogno soto vanda na internet, au moni marambo, souvent tout le monde a raso qui rebo abimisi nzembo. Papa Hervé Mbamoko directement tout le monde a raboué qui le biso lien puis malgré ça à boss na mais à celle qui quand même promotion tout pour loba mais banda pepele bimi tout le monde a lien on a la chaîne puis promotion moko et ça la maté est-ce que alongwe ou soit ba benganie to yo mona o mona likambango ndenge ni. Ouais, au moment où le problème wana pe yango et attirer attention parce que normalement tant yo aux amusés mon connaît fait rigola. Fait rigola le padre de la rumba Congolia. Na pesi bambote na gouv le golo, na pesi bambote na tar rigola, na pesi bambote na bagolo nyonso, na pesi no bambote. Donc voilà, bana tous les jet set na pesi no bambote babine 3 ne makambo kuna. Répétition ya kuna donc siège eza kuna. Tant déjà on musicien monene le va faire rigola. Il faut soutenir l'artiste et non tout le monde fait rigola bandako ça déjà liboso. Reba ndeti mwana moko boye faire pesi makambo na ndinga mukete parce que ndeti rebo chulo sans faire rigola tant ça ngatanga marebo nde botangeli no voilà soit tanga mirebo chulo c'est grâce à faire rigola oui oui donc voilà parce que tout le monde a fait à chaque fois reba bimise loko faire azora lien wana a poster na page na suivre rebo chulo donc par rapport à ya petit na pays mutu a produire kai a sala na label na omoni donc to message déjà comme mona et les carabongo to message déjà comme mona ikenda rabongo mais ce que comme si biso touro yo reba bisinzembo na pepele mais to moni lien est posté et to lo bandeni est postamete na page à faire rigola lien monté postamé et le remonté et le bami kuna par rapport il y a nzembo pepele arrive to bima kalate je crois bima qui le 30 juin donc na code si pendant la page à faire na bandi otala na tani banda ba publication ko tu ya avril na bandi ko mata et ko ti ya mai na bandi ko mate ko ti ya juin
et quand il y a JM mais namoni place faire à publier nzemba il y a Rebo Chulote donc et les kenga mabi mais comment parce que tu as déjà ba nous déjà maki que non faire à bengani Rebo ce qui veut Rebo longue pas faire Rebo donc mais si on l'a confirmé parce que Rebo est mort à l'obité mais ce que Rebo a mais quelque chose un peu ironie parce que au moins il cambuso ngolo bango mais on les que na mande mo ezaba benga ironie Rebo mais un peu comme ça ironie batunier écoute a publié mon page na que non ngana faire etoro kabalante faire rigola c'est mon papa boy na boy ba ironie obina fila bané na era longa qui va fabriquer mais ce que les lo ba bimisi ba vrai face bina fila comme finga fabro pas comme finga faire comme finga bina filé donc voilà pour na reste comme bien en ironie ce qui c'est vrai que Rebo Chulo olonga va faire rigola la qui ça vrai face nomba mo mi bimisa oyoza comme bomba non te po yo bimso na sima parce que ero ya wana na sima déjà ils a trop tard parce que ero ya wana biso date aussi so lia to longoli basani to skoli maboko to ni kutolala to lati daba pyjama omoni donc ils a vraiment un retard makasi pe ils a suna tina te ils a suna sensité donc ce qui réellement longue pas faire bimi sa face no ya solo sala o singelo sala pe to continuer to les candidats mais ce que longo to sala semblant wana ndesco yo mabe omoni wana ndesco mabe e comme ba semblant ya bina fila banda ko sala ya longo pas fabriquer omoni ce que le lopes la suki donc bat balanda biso ba bi place mambane suki place mambana et comme donc voilà tout le monde a souvent Rebo so abimisi nzembo avant nzembo e banda bataka logo ya il y a studio, il y a FG, il y a fait rigola. Mais exact, donc, toi qui es de gauche droite, tu as pas fait. Mais le problème, c'est que tu as battu à l'ongwe, tu as bingani. C'est ça le problème. Et puis, toi qui es non, dans le dossier à PP Léona. Yo au talent. Non, avant toi, quand on a un dossier à PP, toi aussi, c'est un dossier. Au moins, c'est que koloba zate to ba bengani to alongwe to naza sûreté que mutu moboye en tant que bonne chanteuse en tant que pena mutu a pas un esprit o pas na makani so bulaka vie ozo pe l'occasion neti royemba na mpanza fait rigola ozo pe l'occasion neti rozala na mpanza fait rigola un grand chanteur ya Afrique mobimba Rossignol ozo pe l'occasion yo za mpanzi na au père d'occasion na kabolo bate ndeza bona longwe na ngapa faire na sûreté que un bon mutu a kanisara a kosa mamba bon foza zoba foza bourri mais ce qu'on soit ça reba ça di bon pona limiter ka koli na père d'occasion bon occasion batatana Cruz ba luka tatana Cruz aluka occasion wana tile los loka monter parce que tatana Cruz aibo yemba ngongo kitoko aibo travail voilà aibo samsani bien mais ce qu'on succès zati donc rebonda zana ko luka ta perdre occasion oya zwa pembe na faire rigola donc jamais après le kata perdre parce que ça occasion batatina Cruz ba luka ya ba encadrement wana parce que tadi banzemba batatina Cruz mingi au mona nzembo kitoko to zande exemple ya to zongela mais si lelo na limite ku nzemba na se beta ta 400,000 vies na habiter so comment ata 500,000 vies na habiter so comment mais ce qu'on Rebo déjà a betra ba 1 million de vies pembe ni faire rigola mais est-ce que mutu normal ko luka olongwa pembe na mutu no perdre occasion wana na limite mais ce qu'on pona ngaso ezaki ba kaboni c'est que faire rigola mutabe mais est-ce que raison ou bengane lié n'est-ce que tilelo to luka to yebango donc biso le quoi to rabattre kundela to rabat songi ba chichi donc to kene penalty na source to yeba raison on appelle to yaka a liboso ya Congo source télévision pourquoi pas aux Congo source faut qu'il source Congo source donc to kene tina source à Congo to zoa to zoa pas information on a raison au Rebo à longwe les pas faire au faire a bengane li Rebo to ya na liboso ba la source télévision donc tropé c'est lengi quand neto misa voilà Suleiman bisonos total qui nzembo ya Rebo ebimaki le 30 juin mais tozonga no moi pepele tozonga moi si mana coming son nango pesa mais quand on analyser par rapport à coming son nango nino etika ki na coming son ya pepele par rapport à coming soon nango vraiment nazo ki temps ya talent bon on a évité les encati wana na coming soon nango na soko tali bien zomona ebandaki Rebo na film avant na kit ba samba d'accord donc voilà on va coming soon nango donc ba benga ngo ba teaser na teaser ya nzembo ya Rebo ebimaki ma vidéo ya mkie wana bo ya mkuse donc eza teaser
mais si au total il peut dans mon bimba déjà na teaser to banda ko mona rebo na fille wana donc bon ça ande ti genre ba s'embrasser genre ba sani bon na éviter ceux qui sentir en ya biso ya Congo qui sont ezala kaka ezala to ekufa to ezala kaka ceux qui donc bani ba sentir au futino mbongo ozo futino mbongo mambo eleki nango donc eleki nango kaka na se bongo na éviter parce que wana eza neti koinciter jeunesse na lesbianisme na homosexualité donc dans makambo boye autant mosusu baparent mosusu bakopekisa bana na bango batala banzembo wana par rapport à ça parce que ate motu nyonso tu otala nzembo wana nde azalaka na basentiment wana to asalaka mambo wana donc okotya motu mosusu à l'aise parce que eza da makambo na ye vie na ye asala yango déjà mais motu mosusu otya mal à l'aise mpe soki ana mental ya faible ana mémoire faible ana personnalité faible peut épouser à banusa ba mamboana juste à partir na yo donc pour na comité censure et mais un peu kotala mamboana et mais un peu ko revoir nzimboana pere bon on dirait inspiration za souté na habité so yo pour mon on peut battre ballon na biso bon on na habité on dirait inspiration za parce que aimbika ba rythme moko auto imba na nzimboné leki na habité so ka bandé lango bongo parce que wana ezaki pas faire azusu so moi bandé lango pour alongo pas faire na habité non comprendre peut-être parce que rythme encore ya mbote ya moto oyoka maloba encore moko ya moi yembi donc tu comprends tes nini donc l'inspiration si les katani ton ngeni blodu muto moment je comprends pas on dira comment na idée aussi la peut-être et surtout pendenga za sul pembe na papa hervé te pour papa hervé moyembi soka yela ki papa hervé nzembo wana ya pepele soka zala ki vraiment pas na ye na ndimite que papa hervé ngaki ba lexa nzembo oyo déjà rythme to yoka et puis ba yeli biso sous même rythme na ndimite que papa hervé alingaka leka anzima en fait on a besoin à beta remix ya mbote faki alobake non o eza remix ya mbote to beta mais ce que yo olobike non eza nzembo mususu mais ce que pourquoi c'est la biso avec les mêmes sons na son ya kala rythme ya kala na makambutu ya kala ozwikara ba fimo mibale yo na fimo bebo pesa na ba biz wande lo kasika to na kati wana rebo ata yo moko est-ce qu'ils allaient rater donc ils allaient rater les kénangé comme sangai kasi le bapé sabino sou elengit nenga memangi mona mbote le baquet to beta non beta remix faka le baquet non beta remix mais ce que yo lobi non beta à respecter peu biso ba fan à respecter biso ba fan na été à respecter ba trop ba lingara été ba to ba la musique na été à respecter peu faire rigolo heureusement que tu longue pas faire parce que ça Sony pour na faire omoni donc Sony pour na pas perver je te salue pas perver là où tu es donc moyem de mon nene ya mboka Congo pe Afrique rossignol d'Afrique donc le padre de la Kumba Congolais ba mbote no yango siko Suleiman ndenge makambo ezolekela ndenge tozomona makambo ya barebo et puis tozomona bapepele yo siko mpona yo na ti yo na longoli yo Suleiman ko de véritable passeport rouge na micro bozosala émission na ti yo rebo tshulu inspira ni elo nini okopesa biso ndeti élection ezalaki fo pesa pepele wana elo te on va passer no elo te parce que conseil ni opesa rebo na eloko asali abandele biso remix ya mbote na pepele au moins que conseil non fait ça rebo na minto ezaka que azonga na maboka pa perve wana bandeli parce que encadrer bien asali babola mwebela sali ba bien belé et en plus ce qui inspiration ezate vana pena kanisa préparer l'aura bien pe bimise l'aura bien ba moko pour mokile sepela toyoka ninani to sepela toyoka ba mbote to sepela toyoka biloko to sepela mais ce que yo yeli biso ya tour oyo na éviter donc mais quand peut revoir prochainement ce qui inspiration ça on a noté vanda pena bando kanisa beta ba prière kota ba maram kota tout wana vanda kanisa préparer bord à bien yaka na mba moko bimisango mokile sepela et ça bien conseil non pesi ka yangwana voilà to comme on a na suka ya émission yango Suleiman Konde mot de la fin na opona lelo ezanini. Ouais voilà merci beaucoup à toi Glodju Mutombo merci na bantu tout balandi biso mot de la fin pour na lelo ezara à cœur rebo sam sala bien zonga na makolo papa Hervé so réellement pénon olongo so réellement pénon ba bengani yo luka moyen bo mekampe ko bongisa bo arranger amiable et ça kitoko et ça bien et puis ça pénel lengi parce que ba daba misana ko mona kuna
bataba mesana ko mono ba côté kuna ba nini donc bon mekampe ko revoir bon mekampe ko bandela et ça kitoko et ça elengi voilà non profiter bien pesa bambote na ngamba moko na gérer c'est mboni motema Karine mboni mais en double na pesi bambote na Rita Kondi Mondele joyeux anniversaire d'avance joyeux anniversaire à Nicole Kondi toujours dans mon cœur na pesi bambote na Condé Konde depuis 0033, Lucien Konde depuis 0033, Papi Choponde, Motema ya Hélène Kalanga HK. Donc na pesi bino ba mbote, ya bino yango wana depuis 0033, Papi Mokoto Motema Lorraine Kalange Chibas. Na pesi bambo na Rebecca Sengu Kilumo, na pesi bambote na Kevin Kilumo, Nancy Bukasa, ma grande sœur, na pesi bambote Priscilla Glamour, Nomi, Emilie Escobar, na pesi bambote lisusu na Dianel Konde Motema ya William Peti. Na pesi bambote Lili Konde LLK Bobby Yaya de Yaya donc fille à disque na pesi bambote na pesi bambote na batu tout obalinga na TikTok bo soutenir nga babone na nga tout na pesi bambote na Priscille Nzaou na moni bongo Christelle Lomboto na moni bongo lisusu Christelle et Samba na moni bongo le père les noirs Bobby Laetitia Sindani Riri la panthère donc ba komoni yango na pesi bambote grande sœur propre donc Oza na motema des gros bisous. Voilà, comme la mission na souka nga pe no bina profiter na occasion na pesa pe moi ba mbote na boss na ngai TI Bolavi depuis 0033 na yo pe le véritable boss Tony Bolavi motema Pamela Matondo na ngambo ya Belgique kwa na pesi bino ba mbote na pesi pe mbote na yo Johnny Kambembo Sinclair Lakiela Pasi Mabaya Naomi Mutombo depuis 0033 moi c'est à Pembe. Voilà, comme la mission na souka ndenge tozara toujours na Suleiman Konde passeport rouge pour na pesa bino makambo na dio na biso awa ya ba analyse to comme na biso na suka ba abonné na biso to na besoin ya ba commentaire na bino ba critique yango nde et ça la to bongisa lisusu moi makambo prochainement boza toujours branché puis coacher na chaîne na bino Congo Source Télévision.